À quelques jours de l'expiration de l'ultimatum lancé au président de la République Félix Tshisekedi, l'opposant Martin Fayoulou est arrivé depuis mardi 11 août 2026 à Paris. Nous sommes en France. Selon son entourage, le président de l'ECD doit également se rendre à Bruxelles, en Belgique, où il prévoit plusieurs rencontres à caractère diplomatique. Et ce déplacement intervient dans un contexte politique tendu en République démocratique du Congo, alors que l'opposition et plusieurs organisations de la société civile maintiennent la pression sur le chef de l'État autour de la question du dialogue national et du projet des réformes constitutionnelles. L'ultimatum lancé à Félix Tshisekedi arrive à échéance dans les jours prochains. Les prochaines initiatives de Martin Fayoulou et ses partenaires de l'opposition sont donc particulièrement attendues. Tshisekedi sous pression. Martin Fayoulou arrive à Paris. Le bras de fer politique entre dans une nouvelle phase. Alors que la tension politique en RDC et le débat sur le dialogue national inclusif fait rage, Martin Fayoulou débarque à Paris. Simple déplacement ou une nouvelle offensive contre le pouvoir finissant de Félix Tshisekedi. La bataille politique semble prendre une dimension internationale. La police, qui a été mise à la disposition pour la sécurité du président Martin Fayoulou, a été débordée par l'ampleur et l'engouement populaire. L'objectif est clair: continuer à porter la voix de la RDC et à faire entendre les aspirations du peuple congolais dans le monde. Écoutez attentivement le président. RDC ne sera pas demain comme il est aujourd'hui. Ok, je compte sur vous, je compte sur les Congolais de la diaspora pour que nous changeons ce pays. Merci. Avec les Congolais qui sont à l'intérieur, nous allons recouvrir l'intégrité de notre pays. Il n'y aura jamais de changement de constitution dans ce pays tant que Dieu sera avec nous. Encore 10 minutes. Dans un on a maman Pierrette, voilà, Pierrette, ça va, hein? Oui. Et puis on a Mukolo Makambu, président élu. Président Mabokini. Nakimi. Kimi, président, les 15 ans, Loubiawa. Les 15, tout le bas qui est la date butoir. Donc, vous bangate, vous êtes dans le Congo, vous avez ça. nazali mwana kisasa nakoli na lipopo nabetaka nzango ya bana mamelo kinguzi nini ebima na kisasa nga nazwa te osalaka batrouble na ntango na biso kopalangana te oki baromatisa likolo bapalangana te ok biso na bato non bapalangana te parce que tolobaki que Félix Nicolas Kitanase a coupé qu'on changer la constitution parce que le peuple a boyi yango na motema moko. Toloba ki boyi.
tango bandeko basali lisanga lisolo na Sun City eloko nini basengaki ke tosala constitution oyo kopesa biso nzela to mpona bakambi ya mboka ok constitution wana elobi nini que président ya république 5 ans ya mandat renouvelable une seule fois c'est tout alors soki moto sikoyo aloti ndoto alamuki alobi ke no ye akochanger constitution bachangaka constitution te barevisaka constitution mais na révision ya constitution elobi boye na article 220 que biloko misambo eza wana okosimba yango te na biloko sambo ezali mandat durée ya mandat 5 ans et puis nombre de mandats une fois renouvelable et 5 ans renouvelable une seule fois kosaka na mandat mibale moto moko te na mboka na biso akoki kozala président koleka mbula zomi oyokani merci papa président zila na mpona moi 2 minutes kaka donc naye quand même naye bengai ngai président C64 santé na mozande kitoko na ozoka ndenge leki nanga fayela ba kitokos dobanga te obanga nini papa yo kobanga eza na bato oyo bamesana ozobangaka te baluka koboma baluka basala ndenge basali bakokaka te to bakokoka te parce que nzambe aza na biso makila ya yezu tolata eza kokamba biso kobanga te C64 bino bilobele eleki nde bato kotala balobaki oyo tokokosasa ville morte te même pas ville morte mais pays mort balobi oke siti nekosimba te omonaki siti te esimbi mais sikoyo tolobi ke tokokende na palais du peuple mais bato babi na biso palais de la nation merci siti ndenge na palais du peuple sikoyo marche mosusu na palais de la nation siti ndenge na palais du peuple alors tolobi bayebisi biso na président Ndayishimiye ya Burundi que dialogue ok bon il y a pas de problème parce que dialogue ezali okende makambo ebele makambo ya constitution to kotango na kati po tolobake non makambo oyo bato balingi nyonso mboka na biso makambo oyo ya badroits humains bazokoviole bazokoboma bato makambo ya souveraineté ya mboka na biso crise économique vol, viol, nous sommes au na kati. Makambo ya élection eza koya ekota na kati. C'est comme ça que le dialogue est un moyen où nous avons